ngana yebisa kila bi Karine so na ba na ki mukolo tu allais pas être ma copine vu au batu ba kondana kayo vu ndenge batu ba lobaka na yo so na yeba ki o lelo tu allais pas être ma copine na cause na problème na falité parce que de un au départ notre Toyebanité c'est une star yamboka na yebiete étant qu'une personnage a fallu na yebiete mais na yebi quand même que aza star yamboka na biso ayembaka et tout donc na cause na problème na été particulièrement donc ça que na déploré qui acte donc aza mutu je vais déplorer acte pour yebi ça y Congo France Bango na biso na bango ekara molai Congo.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Depuis la France, il y a un Salingana Zalabre. Donc, à mon président Herman Kassongo, Ebenezer Molimo du groupe Congo, toute la famille Mwanza, je vois Laetitia Mwanza, Friska Mwanza, Gradika Longe Mwanza, vous êtes ici. Merci Nabaro Balembate, Kopé Sanga Confiance. Merci les sous d'inviter Nabiso Anzimine. D'abord, invitation Nabiso, malgré tout au moins, à honorer PAP Sibiso valeur. Poeza Moussa Naina Ebiso. Voilà, tous un invité Nabiso Evet Kalombo, Bino Soboye, Beba Napoto Boyebi, oh, Aloba Yebite Sekata la Internet. Là, je dis bonjour, remerciement, Lissous Nabrino, vrai Congolais, Babi, vraiment Napoto, Ndeyo, Willy Botega depuis la Suisse, tu es ici, mon vieux. Merci, na Trésor Kandol, il n'y a pas de comme toi, Fabrice Mbongo, mon frère en Christ. Et je dis bonjour, bonsoir. Bonsoir, Nakartis. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Oui, Dieu fait grâce. Votre journée au Tamboli n'a bien à qui Mathieu comme malgré ton sur elle. Ouais, ça va, malgré moi, il est mort. Mais sinon, on va faire un bisou de ça. Malgré moi, il est mort, on va faire un bisou dans ton zakaka, bisou ton kété, ton tela, ton tchatcho, ton zakaka. Il va être calme, balobi, au tika qui n'a pas internet. Mais tout le monde a une interview, tout le monde a une élection. Oui, en fait, Nazaki franche, na ba propos na tenaki, na lobaki na tiki ko tourner, donc na tiki nga moko ko zo micro, ko tambola na cameraman, ko benga cameraman ozapi, ana Victoire ko sio azana lemba, donc na tika nga par rapport ya que ngai na banda ko tourner, to na banda zo micro na simba na poser question. Mais na lobaki vu que nga msala nga mingi, vu que nga ka internet on peut makasi donc na retourner té mais au moins oh linga tourner nanga naza disponible, je peux tourner avec n'importe qui concert ou confrère nanga n'importe qui donc non tourner na mais sinon nga moko non tourner sous té si j'ai quelque chose à dire donc bon ba na obenga c'est lui que je voudra hein on linga donc on linga ka na obenga pour na ça quelques émissions mais sinon Ngamoko, non, on tourné sous tes, mais rien n'empêche que ceux qui ont besoin de toi et donc n'a contacté l'un de vous pour tourner quelque chose. Donc c'est ça. Il fait que l'homme automobile a aussi analyse par rapport à Fabrikas des qui fallait pardon. Mais de toute façon, le bel aussi comme si on a un problème n'a fallu, c'est comme ça qui contre, il fallait pas ça lango. Donc de toute façon le bel est quoi. Et ça on peut expliquer biso. Non, on a un problème n'a fallu parce que de un au départ notre Toyebanité c'est une star yamboka. Na yebiete étant qu'une personnage a fallu na yebiete mais na yebi quand même que aza star yamboka na biso ayembaka et tout. Donc on a un problème n'a été particulièrement. Donc, ça que on a déploré qui acte. Donc, Aza Moutou, je vais déplorer acte pour ça y est. Aza extraterrestre, au Nyon ça le fait bien. Donc, je vais déplorer l'eau au moins ça qui au Memingam. Non. Aza Moutou, Aza star amboka na biso to mona akutu na France kuna na mboka msusu mona ba ozo akutu nani ba o abloko roi ba bango shwana. Ba zo onde na poto. Moi papa zupe na président mbo kabalati se bani bazo binise donc le beloroté au cosano quelque na nini na forme nyo sozali mais un problème mais façon lobela qui on dit on a problème donc lolenge no yo lobela ba to ba lobiti to ebite Yvette Kalombo bengela biso yena on a problème na fallu tonde kasi on va répondre na na problème n'était parce que na rose appelle na problème n'était pas to eba noté au départ mais sinon nayebi l'artiste fali pour
pas, mais nayebi la personne falité. J'ai parlé de l'artiste. Donc, Azamutu, en kokipe au samabe. Ndeka nga pe na zabu, na kokipe au loba mabe. Na kokipe au loba mabe, boye sina peta ifete côté on loba mabe. Et lobi te question lobi mabe don nyoso nga feza ka kano po na zanga non. Au sali mabe, ce pas moni lo mo, ce na moni lo mo depuis. En tout cas nga pe na zabongwa depuis nda quoi. Eza onde na nga pe na baluba. Anta baluba ko tute po na nga moko na nunga nga moko baluba ko to batute. Po na nga moko na mukolo nzoto na ngai. Ngande na zabo ate pa biso ba yebinga. Nga ko tonga mutu pembe na ate. Po na tuna epe na lo bakombo. Ko tonga note. So ngai pa biso ba so ba tonga ba munga ya tika. No tuna epe na ya me ba yo ba lo ba ki boesko, sali boesko ndeni. Ko ba to so ba ki vet ko leg sakate nga bongo. Donc na habité ceux qui na moni et logo na moni ngo na sepe la honte na moni pe logo mabe na lobete na insulta kité. J'ai juste déploré l'acte. Donc c'est normal naza chroniqueuse, naza journaliste, na émission naza ki analyste. Donc na koki pe ko déplorer. C'est pas que to sali analyse bongo depuis to bandeka elle mara, elle nanyo non. Non. Oh, tala vraiment kamba yembi kumama eza exclusivité ya Nzambera yemoko. Donc mutoto ko kumiso azana mabeta kana mamnyoso to ya malamu ya ka Nzambe. Donc mutoto ko zapela mabe. So asali mabe trop déplorer acte non asali mabe. En tout cas, je suis désolé, ba mon na problème na fali parce que j'ai beaucoup na ba te belé ba tambola na fali on ba na bango pe ba proche ya makasi. Même ba misusu qui va vraiment les intimes ya makasi, mais si on a déploré acte, donc acte faisant ma beza que parce que na solana soulé de le na zala bien na kauka par Zuzu. Donc na koki jamais ko loba maba fali non. O le na zala bien na flight tangu le na sola bien opérationnel, c'est que fallait ata sali mabenga kana kanga mnoka el mara hasle te. Sali maba za mutu. Azamutu soit sali mabe na déplorer ka acte, mais je n'ai pas problème n'était na bina banze ba fali nemba banze ba fali donc na problème n'était. D'accord, Bobby Yvette Kalumba a un problème. Je vous rappelle, nous sommes dans ces beaux cadres, Bobby Campo Hôtel na beau marché, cadre malam olingi moi kimia. Nous sommes ici, Tozara Awa. Je dis merci sous le Molvano Ngang Bobby, agence Kamoko ya kin matadi boma, sous la kin, aux besoin ça moi ba course moi ba navette na otina colina yo et qui était la matadi agence Zaka Moko kin express Molvano Ngango. Yvette Kalumba Balobi par rapport à Yondo Lobaki au comme peser l'internet. Yvette Kalumba binde na abonné peser l'internet. Mingi babu uzana nini oyo ko peser ko lek internet. Ba yebindete ba tuna lokwa ba tuni bo c'est bien na répondre ba. Yvette Kalumba babi connais-toi toi-même. Ngamonde na miyebinde na mimone la kande na zali. Par rapport à Niasia Kolo Campotel par rapport à maman Meshak. Moi yango na vantara balubi van. Na bisao, wana na makila, wana kuto força ngo tata ali fufuna pondu yo le soso na biso. Wana nini yo la banzala. Donc maintenant ali fufuna pondu. Donc pendant le bac ngamoko par rapport à ndena mi yebi ndena mi mone laka. Na mone ke na komi na ngako peser ko le internet. Na mo yelo ko so ba ngote. Ba ngo pe ba lo ba ya ba ngote. Ba kami kana o yangae. Ou ba lo ba pe ya ba ngo so pe ba ma be ozana lo peser. Ko peser par rapport à bango ba lo ba bango ba yebi butata bola na kote ba kera tsaka yango yangai. Te yo yeba ke na eloko tende na biloko lange bele yo yeba ke na eloko tende na eloko to na eloko te ngamo na mimoni ke na eloko mutoko za na eloko te lelo mami yebi ke lobi fo za na eloko omoni fio yemba na TV Cindy Leker komoni akakandi omoi depuis bo mona na ye depuis to banda omone depuis nga na yeba Cindy depuis okola na ba meje Cindy azaka fier Cindy azaka ne kitoko grave te mais monika comportement azaka na ngwana azaka bongo azaka kaka kisakata bongo depuis ebe lo mona comprena amieba ani nazali yosko imagine muntu nangi doza bato azwa na vie siko mona siko esika tie Cindy tasko quartier latin oza coron point nani azwa place ana pendant na mona ke amiye baka
Le problème c'est que namiebi que par rapport à ngai, par rapport à ndenge nazalelaka, par rapport à ndenge na mimonelaka, na pesé makasi. Ah désolé. Pesé penza en tout cas na tike bien wa ujana. Vraiment, hein, Bobby, azo pesé na c'est le langage que c'est le langage que le Bobby Kobotaka de London de Dublin, na London les Akayo et Kobotaka ya yangoyo. Tu sais beto auto solo là qui donc voilà Yannick Ayenga Bobby bras droit et nzambe na bango tant na mon affaire égola na mon Yannick Botaka. Et ça la onde nini? Et ça la onde nini comment on a d'abord pour toi il y avait question ça la onde nini comment on a ba jeune moro boye neti ba âge na biso na musala oyo pona yo eza malamu eza mabe ou soit comme par rapport à makambo elekana kati ya musala na biso oyo nanga to yebi na ndenge tozalaka juger libanda soki na bien eza mabe na égoïste musala nyonso ya na relève musala soko sala olingi yango ezangi relève osalelo mo te lelo tomona mpe bato ebele azalaki na musala mo balembi atikeli bana na ye. Donc Moussa n'y surtout fait un relève. Moussa c'est un relève te et ça na nani ya malamu te mabe sikondo sala ngo mabe. Wa sikondo na ko regretter ah relève na biso mabe mais sinon pour nanga sala nga plaisir comme on a bana ba Moussa bino dans hôtel le bon émission mon na sala ki lelo kaka na bino bano bozo ya mikolo bwana mwa ko banga par rapport à biso to sala ngo mabe. Bino bosabo salango par rapport à bano na otala c'est bon déjà jusque là na 100% 98% ya bana baoya ba salango bien par rapport mikolo bali ko finga trop mikolo bali trop de rando trop mais bino depuis boye na moni mona moko na rando na mona moko boyete jusque là non na monité na éviter ce beau comme pe mais jusque là non na monité moni bato apesa bino mtu makasi mo ngape dana yeba na ba Jonathan dia tababa ngoti ngape dana yeba na ba Trésor Kandal et puis si bino pe mtu makasi or yaya tirali yaya leki atirali ka leki donc pour nga bozwa relève en kitoko par rapport à biso sala ka mabe makasi en tout cas génération na biso foutu et ça leur mabe par rapport à bino kutu bino na mona bwana moko banga bozana moi bomoni makambiso to ça qui a tellement mabe beaucoup moye la on peut bien bino pe bwana ba conseiller belé omoni bino bwana ba tu conseiller bino troté ko landa boete ko landa lokolo boete sala no Ivex Kalumba conseiller na ebisao donc ça no ko landa likolo te landa lokolo sala bo mabe za mabe kitoko za kitoko mabe balanda ngote landa ndenge malamu donc tu vois bino bo sango quand même bien par rapport à biso to baby si pena génération mais relève quand même na moni ça va. Relève quand même c'est bon, je dis Sampi, Arcadis, donc Aurélie, non mon appel ça va. T'habites un jumbo, ça va. Jusque là ça va. Jusque là ça va vraiment. Ma génération de biso, c'est à féliciter, hein. Et on met à ma beau quoi. Donc personnellement, Oudjana, Tenga na Osande Moussala, Oudjana c'est pas mal. Et ça mal. Hein, moi, parenthèse, pourquoi par rapport il y a prostitution. Donc, lorsqu'on dit Oudjana, c'est que la prostitution, bah, moi, Mike, moi, Bimana, Mikolo et tout. Batouné, bazo interprétant mal. Oudjana, l'axi jeune. Oudjana, ils sont juste jeunes. Ils ont combo équipe à Bana. Ils ont Kuna Tata Raphaël. Donc, bazo qui ont par rapport, il y a les jeunes enfants. Donc, Batouné, vraiment interprétant mal comme Kinshasa, ils auraient l'oroté. Il y a un attend les yeux et toi qui ont fait. Masobe ta bien. Babi Baresi Baza, il n'y a pas de comme toi. Eko Botaka, Talakaka. Tout le monde a vraiment l'équipe nationale. Tout le monde a vraiment l'équipe nationale. Mais, lorsqu'on essaye de toucher même un seul cheveu de Karine Mokondi, on réagit ça. C'est par rapport à quoi? Ça, c'est faux. Lorsqu'on touche même un cheveu de Karine Mokondi, si elle a tort, je dis rien. Parce que Azapé Moutobaga fait belé. Quand elle fait quelque chose, il y a Mabé, je dis rien. Karine, c'est une personne bien. Karine, Bomo Nakina Moussika, Vandana Karine, c'est vraiment une personne bien. J'ai pas eu la chance d'avoir 4 copines que Karine. Le quoi Karine? Comme Karine, donc disons. Donc Karine, c'est une fille serviable. C'est une fille Azura pas c'est mon toi comme si on y est. C'est une fille. Bomo Nakina Moussika, ça la réunion soit pour le Lukabambon, on a et ça buzz, le roi c'est abîmant la buzz, elle n'a pas le choix. Mais sinon, c'est pas la personne que vous voyez. La personne que vous voyez là, c'est faux. C'est pas elle. Elle de vrai, Azali.
Karine devrait azali. Karine, c'est une personne bien. C'est pas une personne au bon moment na TV, on a fini, non, 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 non. Si on voit Yvette Kalombo réagir par rapport à Karine, c'est qu'elle a raison. Si. Ce monde n'a pas l'équipe na TV, ce monde n'a à côté de Karine qui a fini. Non. Naïf, c'est que non, tu déconnes. C'est un vieux, tu colla tu kutabango. Naïf, c'est que. Ce sont des histoires qui naissent dans le ciment. C'est ma copine qui m'a dit que TVT. C'est ma copine, je l'aime comme ça. Je l'aime très fort. Je l'aime boité. Asalanga mabe, asalé mabe, to salana ba mabe, to salana pe ba bolamu. Bolamu siko eleki siko nde mabe. So to salana ba mabe peut-être ah yibili nzanzalanga inga ataki mafuta nanga ya kati. Ah okangi bikedi nanga mabe poto banda depuis mwana to sakana. Donc tu vois, donc c'est ma copine, je l'aime beaucoup. Donc on boit les lotés pour na oyo akomi. Ngana yebisa kila bi Karine, si on est barona ki mukolo tu allais pas être ma copine. Vu au batu ba kondana kayo, vu ndenge batu ba loba kanayo, si on a yeba ki o lelo tu allais pas être ma copine. C'est parce que na yeba ki o banda bo mwana, ya ngoto conscience à copine si lelo. Donc Karine c'est pas quelqu'un de mauvais. Aza c'est pas une mauvaise personne. Aza vraiment une bonne personne, tu as pas l'idée. Na côté la Karine si elle a raison. Si elle a raison, na côté la ké. Si elle a tort, na côté la ké. Na pas ça ni raison ni tort na TV. Mais après, na si ma caméra, na lobarane non, là tu déconnes. Na lobarane. De vraies copines. Ouais, na lobarane. Net beaucoup la mataka na nini na fiesta. Tozaka na e. Mukola salaka des autres wana e na ba DJ Abdul. Na zalaka na kondana kae. C'est comment kuna ndenge ni olongwa kala maboko na ndenge nini. Donc, dans ces cas, na condamné non, 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 tu as déconné. Tu ne devais pas faire ça. Tu es une femme. Tu auras besoin d'un homme plus tard. Tu auras besoin d'un maman. Il y a tout le monde plus tard. Rosa na mobile moko oza yayo kolingato mbali wana yo kasonya ba passer na yo na blobaka na ye aza camarade na lobane na koki ko lobana ngona TVT parce que je suis pas obligé de le kana TV ko bana lobama ba Karine. Donc il y a Myriam Mokondi. Arlette Dickens, bagang la Karine tous les jours. Donc Anna batu balobana nae. Mais Azam tumo c'est pas Azam tumo rare, Azam tuma bete. Azam tuma bende ba mone la kete, c'est vraiment quelqu'un de bien. Très bien alors. Et ça mambo musika mambo ya musique, mambo musique ya mo etambola bongo mais sinon na robo ya Karine te pour finga batu mo beke batona ba yinanga, so ba yinanga ba yinanga. Si c'est pour elle, bah c'est pas grave. Parce que elle aussi, elle est prête. Donc, or, Batouana, ici, qu'on soit privilégié, bango, na boy Karine, bango, baza prêté à Royina Batoumo, Beponanga. Or, Karine, a prête à Royina Batoumo, Beponanga. Karine, a prête à Osama Moza, en IDT. Pour la mouto à Lingi. Elle est prête de faire n'importe quoi pour ça à Lingi Mouto. Je suis tant on a quand il est ma camboa et les gars na fiesta. Et bien réponse à Senga. J'aime beaucoup Papouche. Na l'héritier ma casse mon le roi va salir. Donc tu vois, pourquoi l'héritier à se permettre à ça l'aura bon intérêt à battre. Au moni de Karine elle est capable au sol et l'eau mo soit lingio on a idée. So nga mon abi ke copine nga linga ma casse. Siko sora na roboya ye pour na mabene mo roboye. Pour sika na okende na kuta mabete. Copine ne on okende oza copine on okute na mabete ata morote basé belé balobana Karine wana ba mabe ko le Karine. Je vous dis na TV na ka na biso ba journaliste moi ka ba journaliste ka neto tambola wana ya mabe basé belé ko le Karine mais na TV ba malwa ba malamu nga kutubo mais ban na mabe baza na TV wana ebelé ba capable de ba tota ba poison ya mitema mabe o rapena jalousie à dose élevée. Mais Karine a ça là en côté. Mais Anne n'a ma benae, Azamutu. Mais non, Mamboli, non, c'est quelqu'un de très bien. Très bien. Alors, je ne vois pas si le combien. Karine est capable de l'amener 2 heures du matin pour une camnoyo lali. Abimi pas qu'elles ont des transports. Ah, ils ont des voitures, c'est les bandes qui est. Au Québec, qui tient une des transports. Karine prend le chauffeur tété. À qui pour le camnaye était ayo. O camarade nanga ba camarade nanga belé ba kosala ngote ba camarade nanga belé mbenga ba camarade nanga o mbenga bandeko ouais c'est une sœur ouais ba salanga kutu ba mabeko leka kutu Karine wana soya mabe salanga peut-être eza botolinga linsanza nanga zwinga poupée nanga to nini mais c'est pas quelqu'un, c'est pas une mauvaise personne.
C'est vraiment une bonne personne. C'est pas une mauvaise personne, c'est vraiment une bonne personne. Donc ce qu'on voit à la télé, c'est Zara Moutoumoussou. Donc soit il y a une vraie vie, et Zara Batumissou. Merci à ma fidèle internet, Nabiso. Merci à Bato Nyos Balemaraté, ko s'abonner, ko benga Moukanya, pe ko pe ça y est, conseil. Donc il y a une dernière question parce que comme déjà cochité. Balobi Yvette Kalombo. Aux alara vraiment, nakati ba fille au bazalara. La polémique dans internet malgré oyo zali malgré nyonso zara vraiment la polémique te malelo au koti makambwango oaki fi moro boye exceptionnel balinga ki o makasi malelo koti na makambwango c'est dit à quoi cause à l'équipe nationale ou comment ba confondre polémique na vérité te omoni problème kendi alaki muta polémique ta alaki muta vérité omoni Zakari Bababaso, alaki muta polémique. Au confondre style, il y a problème kendina ya Zakari Bababaso était. Zakari Bababaso ando sa musala na ye na polémique. Mais problème kendina ando sa musala na ye na vérité. Donc ce que Yvette déplore, c'est le mensonge. Mende na boé, na kosa na passe. Na kosa vraiment na pas dans obate na kosa jamais té. Na kosa ramène na passe. Na kosa na nga mais na passe. Ce que et loko ezara bien à vie et sa vérité mon vérité et big ça quelque chose a passé et big ça kaka nga atana banina mutu relation lelo na lobane ka vérité toujours na lobane jamais na kosa na loba toujours vérité parce que vérité a tes amabe et darakaka donc vérité donc et dara toujours au ko loba vérité lelo bato amono mabe suis bato mais bon et très bon 20 tirer, il faut le boire. Dans ngai na loba ndeka ande vérité. So na ça ya mo analyse dans les polémiques te eza vérité. Mam na loba ki eza vrai. Ce que les qui battent dans moi je m'en fous en toute façon. Mais bon, na loba ni bali misanga te. Je m'en fous. Bon, na loba vérité. Et ça qui vrai. Donc oh mon boy nga pour la vérité, nga pour mina tikanga mo ko la vérité. Ça non muta polémique, toi ne muta vérité. Non, muta polémique, tu as muta vérité. Non, muta polémique, ni muta vérité. Pourquoi je dis ça? Mon éthique polémique. Polémique, il y a un éthique. Na roko s'appelle Kambu. Na sanction na vérité. Peut être sa polémique. Mais ngal rôle polémique na sanction na le kuta te ngai est-ce qu'on a le baka ande vérité. Et polémique te eza vérité. So il va talobi que non. A moi na mukanya za kitoko eza vérité te. So bien bon moi na mukanya pena l'équipe ne belé en kitoko hein. On est comme une polémique. Te eza de vérité. Moi na pena za simple hein. Maman solo pe mamno lo bakati makiki te alati bijou te aza kitoko c'est vérité solo bien o l'équipe ne belé o ba tira ba biloko belé ne longi na fini ba oh na fini ba on na lobi ka ande vérité ke ba tira biloko belé ne longi na bomwana o le ba za naturel bomoni kitoko bomwana yango ebimi ti ba kola ka mo na ba maquillage na ba ko ko koko to ko ba bikolo na ba te to ko ba leki na ba pourquoi ba se maquiller avant et c'est vérité. Et ça polémique, donc tu vois, comment on confond de vérité et la polémique. C'est un peu ça. Vraiment. Les gens, vraiment, on confondre. Hein? Merci. Merci pour le compliment. Hein? Merci de Presaki. Donc, on va voir ça dans caca vérité et ça polémique. Cela ne dépend que d'elle. Tout comme une souka, merci naba oignon sur les maraté ko s'abonner. Babi agence ngangundi boutransa et ça karana qui chasse. Sans a besoin et bango et baba renseigner belé benganga. Yangangu molva non ngangu depuis la Suisse. Yende mukolo yende mukolo masolo. Merci na ba fan na biso nyoso balembate kolandanga. Famille na ngai mobimba. Merci na baya na ngaza la kaka na baya. Ba camarade baya mais ming baya o balembate ko conseiller pour la nina za la kaka na bonne conduite. Ba rési baza. Il y a pas deux comme toi. Willy Botéa na Suisse. Yo sa grand frère moro ya malamu. Mot de la fin na yo. Yvette Kalombo. Mot de la fin na. Mot de la fin na merci beaucoup de Weyambenga. Merci. Na valeur au Pessinga parce que la chroniqueuse va dire mais en tout cas merci beaucoup. Merci na yo, merci na TK20 Trésor Condol, merci na Yalov Condol, merci na Jonathan Diatabao, merci beaucoup et merci beaucoup na KK23 Kasongo Kabongo. Je dis aussi merci et bon anniversaire à DM. Je fais des gros bisous à celui qu'on appelle Aimé Bidocha. Donc, Bob Kuba double Rolex sonore, gros bisous na yo. Ma biri, 26 ans forme, hein, mon vieux.
Donc gros bisous na yo, gros bisous na Georges Kebo le millionnaire. Donc baza vraiment belé mais non aussi ça non aussi ça était Alicia Moukania ma copine, Ruby Emma, Patricia Nontoro, la Tour Eiffel, Rose Lapinck, Getty Monsine Zambé, Monsine Zakomba, Getty Atar. Donc ma copine non tout n'engabino trop, Figo Fienga, gros bisous na yo, Figo Fienga la star. Star équipe nationale. T'es équipe nationale, t'es la Figo Fienga la star. Vraiment merci à Babi de Brino, hein? Vrai Congolais de naissance. Merci à vous, merci pour s'abonner sur ma casse, pour l'embatter. Tout le monde dans la prochaine numéro. Merci. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. Copons.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com.